tout ça là qui na constat obiso tout ça là qui en tant que société civile total là qui ba divergence ba convergence tout ça les constats to lobi non moi je crois que problème ya makasi penza ezali problème ya processus électoral et en bomoni nazali accompagné nande konanga Jérôme Bonso parce que société civile c'est un tout et fonctionnant en termes ya ba thématique donc expertise et dans chaque thématique ndenge to travailler kawana totali to bi processus électoral muteza ko diviser bango en dehors ya wana ba point mususu oyo to kolobelango un peu après yangwana to baki bisu zo soutenir dialogue pour ceux qui na kati ya dialogue wana ceux qui ba sololi bien mobulu kozalate mais ceux qui ba sololi malamu te bana ba Congo ba otangisa so makila alors que ba kufi ebele alors toujours nga to continuer na style wana te ya bitumba. Sylvie. Maman Solange. Ah voilà, moi. Nalingi bandeko na biso tamsunde ko Jérôme Bonso bien maman Katika Langa. Ba yebisa biso nano ba bengi société civile mais to yebete ba société civile na biso ya Congo. To société civile na biso ya Congo. Bato mingi bakoma komona bango lokwa balata kaka koti balobi bango bazali peuple bango bazali population société civile. Bango baza société civile ya ezangambo nini bozali proche ya pouvoir o lelo mingi ezolinga dialogue to bozali proche ya bato oyo lelo pe bakoboya dialogue po ekokamwisa lelo tamsusu population moto akolo tamsusu ke bato bakena maponomi bakende na dialogue te mais bino bolobi boko défendre bango bolobi te toke na dialogue na monete za na moi o baloba na lopoto contradiction soki ndeko Jean Bonso akokopisa biso yana natondi ya botondi mama Solange liboso na pesa ya na mutuna na yo le msanga pesa bino mbote elamba la liboso bo ya biso lelo to liboso ya équipe nationale mbote na papa Goibantimba mbote na mama Solange mbote na papa Eliezer mwana kolo lupango et puis sur la Kinshasa to teka mapango so crise eleki tata tiki lopango ta famille il faut to teka lopango to comme ou bien ba locataire ou bien to comme tout so ba biso pe lopango so to tika ba na kolo lopango te éviter ce to suka wapi mama société civile est lingomba ndenge ba uti ko lopango lelo okoko la société civile na jumelo yo tia na miso tali muntu azo défendre cause nini yo ti jumel o tia na kan yo hôtel côté nini bazo sala biso société civile yo biboyi to date que cause na biso to banda ko kende sima pouvoir sima opposition mais ce qui makanisio yo pour ninga opposition bazo kanisa pour mboka ezwali kamate société civile et que rejoindre musala biso to sala société civile to simiango ce qui lelo baninga oyo bafanda pouvoir bazo défendre cause oyo pour musala ni makile tangate ninga mama uti koloba 2006 makile itangaki pona nini po maponami esalamaki 2011 makile itangaki pona nini po maponami esalamaki siko 2016 est-ce qu'il faut makile tanga lisusu soki etangi lisusu siko ina opinion bato balandaka population tina nini bozo bongsango sala maponami yango botia maponami to lo kanzela mususu tokoki kotia bakonzi oh nzela po ko bokonzi mama nzela daka bo mibale na auto bimisa beaucoup na ngayo dans le marketing et gestion de stratégie il y a exercice conservation du pouvoir maman na l'accès ba beaucoup na batiaki mokolo to ba banganga mayele mibale et likiambokolo na ndeko professeur Elik moi il a tiembe na l'accès boy zela idami bale pona ko pouvoir zela maponami mais zela maponami aux sûreté aux ongo parce que les gens ont candidat député provincial na côté que le pango nanga na zomongo pour na faire sa candidature na faire sa caution na côté que le pango mibale pour na sa caution na faire ta campagne mais na za sûreté na gagner l'élection là mais ce qui va publier c'est un problème à sa coli comment limiter ndako na sina teki mbongo nyonso seki sikoyo na kozela te mbona mitano mususu il faut bon mabata ate ebeba ah ebeba il faut ebeba c'est là mususu c'est-à-dire que la élection à l'hôpital yo oteke le pango zo ele le mokote aux appels sur te la campagne est-ce ba koloka aux ana mo ko kipo on fait la campagne violence
M23 baninga RCD MLC tokena na Sun City parce que violence raccourci parce que la violence je peux aye tozonga na bango nyonso ko ba ministre ba de violence et c'est to ko pesa bana na biso bando ko na biso culture ya pose au pouvoir to na violence quand même les gens là mukuse te c'est les gens maponami mais si ko biso société civile oh tuninga ndani tala makamulelo tozolo ba parce que oh bino bozoloba biso pe totalement appeler la population est-ce que population andimi maloba na bino azondima bino po bino bokatika ke to dimito ke na élection po to bangi mobulu eloko nini lo lakisa bino te mobulu e ko sale masoki mapono misali mama eza maloba na kadisi osambela kanga na za catholique mo pere era tanga ka évangile o za mato ya koyoka o za mato ondima ale ba kati no évangile ndambe boy ondima nga imposa kate o za mato o za motema ya wan tuzolo bien que lobby maponami oyo ko salama soki toza pour toujours kutana parce que ba pour calendrier au calendrier électoral il y a liboso et bien bisato le 30 janvier 2014 c'est la bimisa go to bengi fait de route na ba exigence na ina mo al sengati fait de route na et que na assemblée nationale et botaki mbumate fait de route ba c'est là noté na le 26 mai 2014 c'est la bimisa calendrier électoral partiel. Il faut miser beaucoup total là-bas, tout jumelé, total une élection présidentielle parce que l'élection est moi mikakatano. Il faut ça na kaka, il y a délai constitutionnel. Abimisiango. Ati côté exigence, côté contrainte. Tout le monde a le position de dans le protocycle électoral 2013-2016, ils ont déjà arrêté il y a plus de 13 mois. Maman, 13 mois. Et là, comme ça, 12 février 2015, calendrier autobique, calendrier global. Tala ma maman, Ramadan du contraire, 23. Bon, ça. Tina moya lelo, calendrier ne comme kobina ndombolo. Autobique na le poto calendrier électoral flottant. Mais nous que je bina, devenu na stabiliser un peu, toke na ma ponomia solo, autobique na le poto ndengo président, papa, bâti m'a présenté un attaque lingomba ya agir pour les élections transparentes et apaisées. Devenu toke na ponomia apaisé. Parce que calendrier beaucoup parce que ma ponomia solo, et je bina ndombolo. Mais il faut faire arrêter ndombolo. Flottement ya calendrier na to stabiliser ngo mais to stabiliser ngo par quel mécanisme maman ngai mécanisme ni no ko stabiliser mu pepe bakanga ngote mais mu pepe ko kanga ngo so ba na mboka balobi to telemi lelo to kanga mbula na matanga biso to botami na mboka mama Solange soki ba événement moko bo luka ba nganga kisi bakanga mbula betate les autres mbula ko betate donc si boluki banganga po bakanga élection sale matin to luki banganga bakutana era ba ko banganga oyo bakomisa munoko na bango po to stabiliser calendrier électoral total ndenge ni mtuko ko bina na délai constitutionnel parce que délai constitutionnel est ma ponami en 2011 na kenaki na Addis Abeba ba benga ki biso ba candidat 11 candidats ya mbula ya élection 2011 to kenaki kuna candidat nous a dit 4 délégués. Tous les 11 candidats. Lobet, Pessinga IP, Ningsena Loba. Dans le point de vue technique, ma penamia 2011, le 28 novembre 2011, le gros salamate, Tokata, Total Aran, Nemini, Toko Raja côté technique. Par politicien, ça y est, on a dit ça, mais la lobité. Bisous, tu as organisé l'élection politique, mais technique, on a dit Tinate. Tout ça, il y a élection politique. Parce que tout ça, na mokakata no fait il y a délai constitutionnel le délai constitutionnel toi qui n'a politique résultat ba wutu kotanga maman wutu kotanga bantu bakufaki résultat et le comment amalonga ezakité ba résultat ezaki ba na to na le poto courtoisie électorale ça l'a quitté courtoisie électorale ezaki nini mama Solange soki na to seli ma ponami papa et les amis na ko le point a échoué à reconnaître à ben mama Solange na se reconnaître défaite na ngai yo kamba ndenge baninga basaki na Sénégal oyo nani wade na Makissal en plein dépouillement maman et les gens venus vers 17h bah passer tendance ça lui était passer téléphone non bah Makissal alors le président Makissal c'est maître Watt je vous félicite a reçu les tendances à ma possession la liste
Kambaba na Sénégal. Mais pas la mission pour présenter. Mais Coco, ça le matin, oui, pas la mission. Ah, pas la mission, ça dit, tu as dit, oui, ils ont prêté serment, oui, ils ont prêté serment. Bah, tu vas prêter serment. Alors, Ndeko Mbosso, Jérôme Mbosso. Mais eza kokamwisa bato mingi na kati na mboka na biso. Oyebi bakoko na biso liboso te mondela ya kokamba biso. To na époque ya colonisation. Mondela kuma na République démocratique du Congo, mais bakoko na biso bazalaki soko likambo eza na mboka. Mokonzi mboka kobenga bankumu basangane. Po bazwa solution ya likambo songolo. Mais pas na biso toza totondi na bato ya bwanya mayele ndenge na ndenge, mais solution ezalaka te pona nini. Papa, il y a une solution où tu as wapi. Solution où tu as ndete mapona binabisi na utu koloba makamba calendrier électoral. Et c'est un gars qui dégager consensus. Consensus on est où tu libanda te likolo te consensus où tu soki tokutani. Ata le to boy tokutana. Mais lobi soki moto epeli. To finir pour tokutana. Tale baninga Soudan. Bon oui bazo beta na soka balobi bon fana iseka moko. Tala baninga Centrafrique bon fan de sika moko. Mais parce que on va se bomi déjà. Mais biso ndenge ni tuko ko anticiper. Tu éviter makila bana mboka tanga. To pesa elike na mitema bana Congo no soka to sala maponami. Oya ko pouvoir à ce pouvoir. Mais il y a un problème nene. Makambo no doute et où tu vas muto salinga za la rassurer. Elle la rassurer. Azwe bonga. Elle la rassurer. Mais je crois que nous compromis ni tu go dégager. Tala mo na Suisse. Pour musala na seli da tamuli mukilimo bimba. Pour na bakama maponami. Suisse on obi boy. So que tu la démocratie que la majorité principe la majorité la loi de la majorité et la minorité. Ba na Suisse juste pour se retrouver. Mais ça qui déjà kota na assemblée na parlement na bango. Bino ma minorité linguistique. Kota na bino quel que soit résultat kota na bino ngo. Kota bokene ko bunda. Mais biso ndenge ni tu ko réfléchir pour nous ça rassurer. À participer à la gestion des choses publiques, directement ou indirectement, c'est un outil na mbeko na migo otokosala. Tala le na suka isiko na papa na ngai. Délai constitutionnel. Tala ndenge biso no sozo bila pour le délai constitutionnel. Tozo tokobila yango d'ici le 16 d'ici le 19 décembre 2017. Sur côté technique, est-ce que yo seni on est capable de repasser biso ba élection dans ba mikakatano tozana ngo ba fichier électoral ba muso le lobi ça pourri. Mais ce que les gens pourris, est-ce qu'il faut tout bandango? Non, il faut tout bakango. Tout bandango le fichier électoral Yassika. Et aujourd'hui, ça tenir boni au fichier électoral tout auditango. Papa nangai pour auditer fichier électoral parce que tout vous allez fichier depuis 2006, 2011, 2016 fichier ba auditango te. Mais herba auditango. Bilo kumbaregoya. Mbon. Est-ce que ça na mo faire payango? Na bisa ki baninga libanda communauté internationale bino ba financer ki audit fichier électoral na Sénégal yo Union européenne yo États-Unis bo faire biso bo chabe kanya bo audit fichier électoral mais uzwa bambula ba sanza boni nous sommes des amis kakatano mais tala de le constitutionnel yango na télé biso surtout que na mangu beto que na malembe pour tous harmoniser na délai constitutionnel mais nous sommes ne ko pas na pour na masolo kati ya masolo tokosala yango seni aza mwana musala lamba kaza cuisine muto lamba na cuisine c'est-à-dire qu'on a option moko te ya ko dégager siko seni akangami Oui, alors olobi seni akangami Eliezer. Merci beaucoup Kulutu. Mbote na mama katika langa mbote na mwana mboka Jérôme Mbosso. Mbote ndeko Eliezer. Tangu namoni nazaki kolanda neti nazana kati ya église tangu bozoloba be nazomona que bozamie placé te ya kobeta masolo bozobeta ya liboso élection en 2006 makile tangi 2011 makile tangi boko mifunda ti mokambi oyo batia eza bayi politique te oyo batia pona kokamba seni bayi politique bazoya comme badjoint ba vice oyo akotia na mirte et président azouta na société civile bouchoué bozoya ko créer tout haut échec na bino et ko salanga pasi ya mibale makambo ya dialogue bolingi bolobela le dialogue boye ko soutenir dialogue bolobi tango tokutana kina mokonzi mboka biso tozo soutenir alors que na ba dialogue
sont les décisions politiques qui priment. N'invite ceux qui beaucoup changé ma Bakenda santiti. Les décisions politiques mutu et primaka baye kobimisa makambuna bango ya 1+4 to monaka vice-président ya société civile te kaka bango bao baboma bandeko bao balobi opposition non armée baye politique bakaboli la part du lion. La population ne s'est pas retrouvée oyo bozali ko représenter comme société civile bakenda na conférence nationale souveraine bayi politique nde ba se retrouva tangu bozali ko senga dialogue lelo to ko appuyer dialogue bozo mona teke bozali ko luka kozongisa pays na sima alors que ba congolais balobi to si to koti na élan ya démocratie to kende to organiser maponomi ya 2006 to organiser ya 2011 bien que ba moi no mali ezali auto-organisé les sous à 2016 comme ça, toqué déjà na élan ya démocratie, au lieu à kokende ko dialoguer, ko revenir les sous la carte de départ. De mutuna nanga moi mi balewana, maman Katia ko répondre na moko yo peut répondre na moko soit vous complétez. Oui. Totondi obotondi to compléter, ou tu on ba que société civile bo échouaki na maponami. Te, to on ba te to échouaki ou bien to longaki. Biso to échouaki. Là, il y a une réunion avec partenaires, avec les diplomates. Donc, il y a une pour tout ça, l'évaluation. Il y a l'élection 2006 et 2011. Et surtout, il y a 2011. Je leur ai dit que Bandeko, parce que bien la communauté internationale, vous avez partie prenante au procès électoral. Donc, l'échec, élection 2011, et ça, chaos électoral, tout s'est réparti, responsable échec en gros. Et c'est, tu es choisi. Parti politique, échouaki. Côté gouvernement, échouaki. Côté majorité opposition, échouaki. Côté communauté internationale, échouaki. Il y a qui bango que herba biblo, commandant qui va bulletin de vote communauté internationale. Mais il y a assurer sécurité électorale. C'est un amant, beaucoup d'habitants. Donc ici nous devons dire à voix, la sonité que na kanisi na kati na bino ba diplomate mutu moko ke no na CV na yete et na zaki na Congo na élection 2011 na zaki partie prenante et ko la soni parce que élection est un maillon de la chaîne société civile a échoué à Kandimaki parce que société civile a besoin de quitter à ça l'éducation civique électorale population na biso a évité tina ni na repona et ni na repona et c'est ni na repona to repona pe mutu na programme nini et là lobby bino bozo soutenir dialogue parce que soutenir dialogue tozo pesa mati lobby celui mususu yo lobby to gagner l'élection oui to mais calendrier électoral est bloqué mon akolo pango na fichier nino que na bloqué par la société civile oyo azana mutu ya seni calendrier électoral est bloqué makambo est bloqué par la société civile au bino bozali mwana kolo lupango seni aza mwana cuisine molambi ko bloqué te yo muto tika makoki po balamba à 12h au lien kitoko donc politique si ko mutu ezolo ba seni yo meka ko mona non pour dire ko le battre parce que seni azana ye muto za kolamba na kati ya kikuku. Mais c'est le politique qui donne. Vous avez raison. Et c'est pourquoi nous disons que politique, le politique, politique, c'est qui? Politique, c'est majorité, opposition et toutes les parties prenantes au procès électoral. C'est ça qui constitue ce que nous appelons politique. Et si c'est en ça, bango liboke na bango fait cette injonction par les CENI, talabo. Les CENI est indépendant de Kobonso. Injonction. En plus, c'est la main qui donne, qui domine. Donc, CENI, elle n'est ni indépendante, CENI, le col azali ko dépendre, yé azaka molambi pamba, biloko akolia, makotier ou takayeur, donc la majorité dans l'opposition dans la société civile, la composante, c'est nous ça on a relevé option politique. Il faut aller là politique, faire les grandes options. À quel moment il peut tromper ça? Parce que nous avons besoin sur le lobby, nous avons dialogue. Voilà l'expression à Namboka. Mais si on peut trouver juste le milieu, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le calendrier est katani. Que faire? Ce n'est pas la CENI.
compétent parce que c'est le to arranger calendrier. Mais calendrier zobina ndombolo. Calendrier o bobini sibino société civile. Global. Nde yango nazolobati. Calendrier o ezobina ndombolo. Nazo yokela bino soni wana mboka Jérôme Mboso parce que wana na okokate. Yo moko échoué, obimisi eloko na yo ya pété. Oyepe na télévision, na plateau kitoko ya RTNC ba pesi biso, ozolobake, ezobi bor na pesa kibino ekobina ndombolo. Donc, ils ont incompétence. Bopona bato bazo kokate, nazo comprendre te place wana. Société civile échouée T. Parce que gestion ya CENI est collégiale. Ezali président de société civile, mais suite naie toza na opposition majorité. Donc CENI est composé de 13 membres et société civile est 3 personnes. Il faut vraiment te préciser en malam. C'est-à-dire que document oyo CENI abimisaki ezalaki suite ya pression ya acteurs politiques. Tant abimisaki calendrier partiel baye politique balekaki na ba télévision baboyi balobi tolingi global tolingi babimisi global kaka baye politique wana le même jour bazako publier calendrier wana balobi non tolingi calendrier consensuel. Quelques jours après calendrier concerté. Quelques jours après est-ce que yebi que toza na septembre hein? Dans le mois d'octobre, normalement, il fallait qu'organiser déjà l'élection provinciale. Est-ce que vous avez que l'élection est au Salamate? Maman Katizana, il faut que vous amenez les alliés. Parce que les acteurs politiques sont mingi. Mais la société civile, c'est un sato. Balax exemple, mais justement, comment on a point je crois que ce qui est on a point ce qui est vrai c'est que ndena bangonyo so bazawana mutu na mutu aleki na télévision d'ailleurs ngai bona boy oya leki alobi boy ngai bona boy mais finalement mutu oya bwaki muninga libanga bon c'est comme ça de zabanani ba jouer to na katikati wana to tala bango parce que to tika bango pas non Congo za bango te civil politisé RDC eza ya bango te ça veut dire que olingo yebisanga RDC eza ko appartenir na batu moko bopo ba bengi bango majorité na opposition et bongo biso to zabanani to tika bango RDC eza ya biso nyonso tout. C'est-à-dire que biso nyonso tout toza na un mot à dire na kati ya mboka oyo. To cause la spectateur ya avenir na biso te. To pesi bino exemple à 2006 parce que batu bakufaki. To pesi bino exemple à 2011 parce que batu bakufaki. Hein? A expliquer bino awa alobi na matière électorale tala ezaboy. C'est-à-dire que lelo bakter na kosele la bino boy. Non, to boy ba discours. Maman Katikala, on a été sur la question de les airs non ceci. Pendant la nuit, on a tout dans mon tour. Il y a une facilité na lingi na. Appelez nos questions non comme ça. Na relancer mon mouké. Bon ngani que vous soutenir dialogue était alors que. Non. Ils soutenir dialogue. Oui, zera kasimo. Loba. Donc boya ki bino mbale boyo kanite na mwana mboka Jérôme. Problème est até. Et vous soutenir dialogue, na zotuna mutuna par rapport à dialogue. Dialogue, ce qui vous vendent dans dialogue, vous avez cet exemple là. Dans dialogue, quand vous avez beaucoup de culture, il y a des missions exatées. Mais là, quand vous avez des pour les membres de la société civile. Bien sûr. Il y a des missions à écoquiter. Kaka kuna ke makambo ko tambola malamu teto mituna kabozo ya minene lisusu boindenge ni biso tuzo konda kata bon eza ko kamu sabiso mo muki ko démissionner pe ozo démissionner te boke ko soutenir dialogue lelo na seni boza minoritaire ndenge bolobi parce que ce que la population attend ce n'est pas ce que nous voyons normalement nde yango bino bato ya société civile bozo ya kolobele lisusu ke population zana posta na mai na courant mais bino bozo lobela ngo te bino bayi politique bozo ganga kaka pamba mais tangu boko kende na dialogue ceux qui bozo soutenir dialogue ce sont les décisions politiques makambo ba politiciens ndezali comprimer kuna mama Kati
population ko se retrouver ndenge nini na uti ko pesa un exemple Sun City ba rebelle na ya rouge na ya bleu bake bakaboli 1 plus 4 un président na ba vice-président 4 na 4 oyo na kanisa ki ya société civile pe kozala bekan eloko moko te toke na Sun City toke na conférence nationale souveraine toke conférence nationale souveraine bato société civile boni baya les politiques s'étalent la part des lions mais tant que vous soutenir awa c'est pour quelle finalité alors que vous n'êtes pas considéré comme tel et que la population oazana posta ya ko se retrouver azalika ko se retrouver te et ça pour la finalité nini et puis vous ne trouvez pas que vous contribuez ya ko remettre les compteurs à zéro toujours. Élection 2006 et Salemi quelle que soit ba imperfection 2011 Salemi quelle que soit ba imperfection mais awa balobi tokende boue comme ça jusqu'à ce que tokogoute quand même na alternance ndenge mona mboka Jérôme Mboso alobaki que oyo abengi oyo félicitations eloko wana na to vivate boni bozali ko soutenir c'est pour gagner quoi? Merci mingi pona mutuna wana to bandana nuna likambo oyo ya outi koloba na Sun City société civile a se retrouver qui na ba vice-présidence il faut na liboso to définir mission ya société civile na mission ya ba politique. Mission ya société civile ezali pona ko veiller na bien-être social ya population mais mission ya baye politique ezali pona conquérir pouvoir. Ce qui les lobbies sont tous à insister pona bato ba kende na dialogue, tous à insister parce que tozo mona que tozo kende tout droit au mur. Ba o baza ko kufa eza ba congolais bande kona biso. Ba politicien bazo mona kaka d'intérêt na bango. Bazo mona intérêt à peuple te. Yango na pona ko prévenir parce que tout le monde déjà que blocage ezali. Biso toza na makamo oya biso tokenda otuna ba politique. Mais ba pesi biso réponse moko jusque là exact pesate. Biso tokenda makamo courant. Tokena makambo mai mais tant que komi balobeli ya solo makambo wana mais quelque part balobaki beaucoup plus na aspect politique nde oyo bango ba intervenir ki moi mingi to yeko mona ke makambo zako kabola bango na kati ezalaki oyo wana tokena na problème de sécurité lelo yoko ebisanga ke na Congo toza la sécurité zate hein biso tokendeki na ba problème wana tango bango bazokende pona kabola pouvoir na dialogue wana tozokende biso to ba policier. Toujours tala ba papier pour te le baki démocratie désormais je crois que batika koloba makamba démocratie acteur politique na biso batika ngo à partir à lelo batika ngo parce que tout le monde que bango ba yebi démocratie te batika biso comme ça biso to bando laksa ba démocratie ezandinga nini to ko kende ko veiller na ba document na compromis politique ko bango ba reçoit biso to kozala wana ba policier boyokani boye bo signer mutu na mutache mokolo konda ye biso pe toye to signer toye bisi bango omoni oyo soki bo respecta ngo te na majorité na opposition toko benga na bino parce que Congo eza ya binoti na concertation bozalaki na yokako papa na concertation non na concertation to constataki que moi problème ezalaki non na concertation to signaki mais problème ezalaki déjà parce que batunyo so bazalaki kunate batumuso bazalaki libanda ba ebalobaki non nous voulons le vrai dialogue na sens ya accord cadre à Addis Abeba yango no monaki to kendaki vers les acteurs politiques to kekutu comme na ministre affaires étrangères pour expliquer biso bien accord cadre ya Addis Abeba yango no moni tango biso to kena otika memo na biso to lobaki boy to lobi ba respecter mikanda o bango bazokoma to lobaki na bango pona exclusion ezalate mutu muso azo prétexte te onga na tikali libanda po ezalaki soki ndenge ni te to lobi to yebisi bino bozwa o babengi facilitation bipartite to solola kina bango to yebisi bango boy Congo oyo ezaka ya binote boyo kaka biso parce que na epa na biso eza na adage moko elobaka mukalenga wa bantu ba mukalenga yo olingi kozwa pouvoir mais pouvoir wana yo kozwa oye ko exercer yango pona banzete
au ko exercer ngo pona banzetete au ko exercer ngo pona bateau. Ça veut dire que il faut na écoute ya peuple parce que ce qui yo ki bisoté après donc bisoto kufa te bisoto bengana bango so ba continuer ngo bisoto bengana bango te ça va OK Congo eza ya biso eza ya bango ti Ndeko Jérôme Bosso nga na ngai na tuna motuna moko na moni mama kati alobi pe moi mingi yo pozo suma liloba so yepa ko bakisa kaka so ina tangi na mukanda na o pesi biso ba carte de visite wa to monite okomi pesa makasi po maponomi ezala penza maponomi o ya kitoko libre transparente apaisée sikoyo na ndenge lelo bino bo soutenir dialogue donc o ya zolo ba dialogue et la kisite maponomi sale maté sikoyo sengeli na biso bambula boni ko tokoma maponomi oyo koma na mukanda no awa bambula boni lisusu et bon ngati toke na expérience nde moto abongisaka bolobaki ya 2011 esalamaki nango to bato mosusu balobi eza mabe toyokaki bato ya majorité babi te eza malamu toleki nango tokoka mpe kosala ya 2016 apres bakotala lisusu kote nini esimbi te nde tozokende bato bakobongisa estce so totelemi nde kosimba ntango otelema wana tozwa bambula boni wana motuna ya liboso motuna ya mibale otangaki communauté internationale olobi oyebisaki bango bozalaka na bango na kati ya masolo mais communauté internationale wana nde ezobeta sete elobi maponomi to eloko te élection ou rien na Congo 2016 natondi yo botondi mama Solange liboso na apesi nanu mwana kolo lupango po alobi oyo alobi dialogue te nayebisi bana uta bapubliaki résultat ya 2011 structure ya liboso kosenga kobeta sete pour na dialogue l'inélite Ligue nationale pour les élections libres et transparentes structure ya mibale a état agir pour des élections transparentes et apaisées oyo na sayo coordonnateur tolobi dialogue c'est incontournable tanga buko na yebisaki yo nganga mayele sango Léon de Semoulé alobi na tiango en exergue na buko na oyo na yebisaki yo soki o dana makoki o sombango na salle publicité ngote na koteka lo yango okopesa pona émission okopesa pona émission sango alobi boy soki bomoni sango mupe alobi soki bozingi bosala maponami e fandi na idéologie ya consensus te tina te bosala yango po ekobimisa mbuma ya malamu ekobota mbuma ya malamu te sango mokoti mais yo olobi boya lelo tokende élection oyo tokende est-ce fichier électoral ezalaki 32 millions d'électeurs il y a 2011 lelo seni ye moko alobi te akitisaki ekomi 30 millions d'électeurs moi doute ali baninga ya oyo bawuti francophonie au réseau international de francophonie mpona audit externe ya fichier biso tosengaki yango tolobi fichier na biso eza potopoto bauti batali balobi bajimene fichier tozomona makambo kuna ezotourne tala badoublon tala il faut toelage yango bayelaka yango te tata bosala mbula boni esa nazosonga motuna na yo olobi tokosala bambula boni toloba kitendi mpa kitendi lelo tozoloba fichier leto mpo na nini soki na mbula mboka na biso osala baressassement ondo maréchal Mobutu na premier ministre Mulumba Lukoji basalaki yango na 1884 ressassement 1984 Uta 1984 okozwa machine na yo osala calcul tina moya lelo kasi yo expert calculer pesa biso bambula comme ça population comme ça baba lokomo lobi 10 ans tozela kasi mama ebele sikoyo yer mapone baye kotana na biso mapone ya 2006 nakendaki tina New York mais yebisaki bapaya balobi na mboka na biso tokosala élection na moya lelo te il faut osala ressassement toyebani te ressassement permettre biso to procéder na découpage de circonscription électorale 100 000 électeurs pour autant de candidats. Maman, tout ça, les cangots. Dans le petit jour, moussé. Nini, enrôlement des électeurs de majeurs. Tout ça, fichier électoral. Tout ça qui, dans le monde, au fichier électoral 2006. Et bien, c'est un bon manine. Bon, mais ça qui m'a bé. Tout le bibo, dans ma camoua, ma ponami. On a un souci que on a BBC. Mais il faut un souci que na robongiso et zoya. Tout le bana mboka bon dimango. Quand bien que ma première 2006 courtoisie électorale ils ont quitté président Kabila a dit pas précisément Jean-Pierre Memalobi fait ça bimisa courtoisie électorale j'accepte l'inacceptable nandimi alors na wo ndimate est-ce nandimi
au moins Jean-Pierre même fananye to bon ça 2011 to kinde ma 2011 to ça qui peut recensement te mon ana quitté to que na affiché na to que na nango ba ojita qui pété mama tara résultat EPC yango ba tiki so ba timi quand c'est échec et c'est ba timi makango mais sur la victoire na baninga ba payo nous avons bien fait yango to lobi boy on tourne mo tuna kitoko to rotela sanga bon to zo chiko fichier électoral yé ne lobi fichier est pourri. Ouais, il faut intégrer les nouveaux majeurs, intégrer la diaspora. Mais il est pourri. Il y a un biseau technique. Quel nombre est pourri? Tu as construit un fichier à Sika. Maman, fichier à Sika. Et vous avez biseau sans abonné. Une technique. Dans la considération politique. Parce que tout ça, c'est ma ponami. Tout ça, c'est une approche politique et technique. Politique, il faut tout regarder. Mais une technique, dans le but. Comme ça, le fichier est à Sika. Il faut faire ça sans autant, 5 mois, 6 mois. Il faut auditer le fichier, auditer il faut auditer la biométrie. Il y a une sapinaille, maman, bon, ça. Et puis, ça ne peut pas. Le Sénégal, dans 4 mois. Comment on peut biso ya sous-continent bango mboka moke par rapport na ya biso biso makambo bonga kate etambula kate oh ya moke wana makambo etambula ma nzungu ya moke la makabilo kitoko nzungu ya munene po tu sangisa malusu pesa ogu ya kitoko te yango mama tokotia mikolo ya fichier wana eri to commander ba matériel eri to seba tala ba sanza nyoso na ba étape ya fichier électoral yango moko et que ça pas moins de 8 mois 9 mois mama na ngai commande ya babiloko yana bakite oyebi élection en 2011 to defa ki bakite ya Togo et ça qui sonne ya Togo a début a depuis 2000 kit atini ministre des affaires étrangères azaki gaso amina ngai to zaki na ina société civile Gilbert ayakao oh Gilbert bon on a récupéré ba drogue na biso to defa ici Togo a depuis biso bakite 2000 na 2000 na to bebi c'est quelque kit le bita to futa tata to pesa mama tala ba jour nyoso wana to calculer to yo politique approche politique approche technique ya kwa to kini mais na ndenge ya idéologie ya bwana kwa lupango to kana élection ya lobi biso to kokima avant vous endosser la responsabilité na lingi na habité ceux qui to kokima pona nini musicien moko na lingi peut-être ko salele publicité te ayemba lobby ozali ko servir biloko akolia entre 17h et 18h olingi mutu ali yango na petit à 12h eza kolobani to sali maponomi na 2006 to sali maponomi na 2011 to constater ba imperfection par rapport na makambo ba fichier pona nini démarche wane ko kati ko banda te na 2012 to na 2013 et hier ko banda bobandi ko betela ngo c'était kaka na 2015 na suka nde place tulimina nutoko ka comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche là seulement maintenant nde bobandi ko pesa ba raison nde na lingi ou éclairer biso wana parce que tangu tozolo ba société civile il faut tolingi tomo na société civile il ne faut pas être à la société civile kaka obatami lobi comme na parti politique les locaux donc société civile est comme lokola tremplin au côté wana société civile nzoka nde ozana place moko boy oliak société civile maman Kati a lobi bien mai na courant na Kinshasa neye tozolo baboy ebele bazo la démission te pour na likolo ya courant bon tozela ki ba chinois ba prometa ki biso ba télévision ya koni ti lelo basali yango te tant mususu ezana no en chantier donc koloba peut-être que yo snel ce qui to sali calcul même ya ke uzwaka $10 par parcelle tozo 5 millions d'habitants seulement tu as 5 millions de dollars pour les nous opérer biso courante ezaka ke o maye kiti ba congolais ba sambeli tellement que to sambela ka pétro mbule beti maye tondi balobite eleki lisusu faut ko sopa mwandam donc tozo comprendre te de côté tozaki kozela mais boni démarche affiché électoral et ko kati ko banda vanté 2012 2013 te parce que makambo wana lobi ya Jean-Pierre Bemba to mona ki ngope na 2011 to ko kati pe ko banda ngope avant pour que tozo difficulté to lingi ko za sikote. Oui, maman, vous complétez, ndeko na ngai, vous avez raison. Parce que l'élection en 2011,
plutôt cycle électoral 2013-2016. 2011, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans quel contexte, quel environnement sécuritaire? Parce qu'il y a aussi problème de la sécurisation du poste électoral. Les noms, on a vu tout que papa, sécurisation des candidats et du matériel électoral. L'élection, dans un contexte, il y a décentralisation et démembrement. Il y aura 3 types. Il y a province traditionnelle, 11, province non démembrée, 4, province démembrée, 22. Papa Nangaï, na maman, na papa, t'as la conception logicielle, mon boulot. Il y a une politique qui est bloquée. Qui est bloquée dans les États-Unis. Et la élection à Bush. Technique, c'est un inventaire qui ordinateur informatique bloqué. Mugabe a tenu message à lobby Bush, tenu la demande formelle à tenu lobby expert à Zimbabwe, ben on sait c'est le décompte. Mugabe a tenu à Mugabe a tenu à lobby, on sait ça. Mais biso, na ici élection auto, ça élection locale et vous n'avez pas reçu erreur. Est-ce que vous avez voilà la nécessité, c'est l'opportunité. Ce n'est pas notre mission d'avoir le pouvoir, de conquérir, de conserver, l'exercer. Non, nous allons se faire entendre la voix des autres. Tout ça, la politique, la politique, il est noté. Nous les aides. Nous avons l'ingombo depuis Ngondo Mobutu, Ligue, l'inélite. Qui est là, moi, l'élo, tout ça, bêta, c'était. Souci n'abisso, exactement que le lot ligne dialogue, tout bon dialogue. Souci n'abisso que tout ça fait les sons. Na bamboka mususuke élection et abisso et l'équipe est apaisé. Mais non, papa n'a rien en tant que technicien, toko bimate. L'homme politique fait son discours, oui au dialogue. L'homme politique fait son discours contre le dialogue. Chacun doit endosser sa responsabilité. Ce qui va intégrer donne technique à côté de donne politique. Donne politique, il faut qu'on puisse aller aux élections encore. Politique, dans moyen de l'eau, tu lobby écossais la maté. Mais surtout, il doit endosser la responsabilité devant l'histoire. Et on a besoin de l'autorité, de la bilili, de les aider, pour que le dialogue, il faut pas traduire en justice. Mais justice, ils ont la jurisprudence, pour que tout dégager consensus. Jérôme Mbosso, Maman Solange. Maman Kati Kalanga, Maman Tuna, pour Malobani, Moussa Alobaki Alobité, élection, où il a Kamaki, où il y a mois d'octobre, vous allez té. N'a pas raison, où il y a Pesaki. Maman Kati, n'a pas ce qu'on bino le quoi, il faut vous accoter à peuple. Pour Mingi Bakei, on a peu Bazara à Teki Azana Katapalu, il y a parti politique, mon rotam Sazan Lingoma, mon société civile, Azana est indépendant, ma politique exacte. La défense est single, bino bossa la pona bango, bino bolubini, pona minute on a colo, déjà qui va escroquer bango. Bato bakendaki, futi misolo, ba causer l'élection, ti le loba msu ba ko kendaka sur le terrain, ba ouais ba mboka. C'est quoi explication ni ba kozwa. Bon monte que boya au défendre on a retard et single qui déjà on a le poto ba en amont. Bon bêta c'était pour moi kende ko sala ba dépôt ya candidature te siko basi ba sali yango olobi a pour l'été élection ne kozala te. Merci Maman Solange, mais je crois que au tiko balikamba kitoko et c'est vrai tout ça lango anamo yango na to sala siko pe anamo dialogue ezala pona nini banda kala makambo fichier électoral wana ezaki décrier na ba politique bango moko bango bazali ceux qui a mon intérêt na ye a changer maloba ceux qui intérêt na ye ezate alobi ne pe makamususu ti wana oloba ozoloba te façon solo bezalo kwa itali bino te tali faute na bango mo lokwa bakindi to lobi bongo te nanga na yo toza baye société civile population structurée to lobi bongo te to lobi parce que problème wana ezandenge wana moi je crois que il faut batu nyonso bafanda na mesa. Tant que fanda na mesa biso tokoyaka ka pe na questionnaire na biso en tant que société civile pour te bisabango to lingi solution na tel problème aspect politique bino boye bisabiso boyo kanindenge nini attente nini oyo bino boyo bosali comme ça bokulango par écrit
bango nyonso basali yango par écrit basigné soki basigné barespecte oyo bango bakomi yango tolobi démocratie hein? Désormais je crois que société civile il faut asala musala wana abanda ko vulgariser ko expliquer clairement problème ndenge ezwa koleka na kati ya mboka parce que ba politique makambo azoyebisa biso finalement tozo comprendre eloko te makambo ya bélection toyebisaki bango tango azoyebisa bino tokendaki observer bélection en Afrique du Sud na Zimbabwe mais pourquoi bango bazosala bélection ezobimisa mobulu te pourquoi biso il faut tosala bélection na mobulu awa non bango ya solo bazana ba expert na bango bazosala misala wana mais entre temps biso pe tozala ba expert na biso la matière tosala ka misala wana tango tozoyebisa bango makambo pourquoi bakoyoka biso te Tozobo ya makila bana Congo etanga yango wana ano amoto ebisi bango bokende na dialogue lelo population a besoin donc a besoin courant mai petit commerce nzale leki na mboka rentrée scolaire eza les 7 est-ce que zo ebisanga ke bana nyoso bazonga classe bo faut ya nani non mais justement tu as no pesi on nani to pesi yango na ba politique to ça clair. Mama na biso ateka nguba autaka masina aga oteka nguba na ville. Mama wana autaka kitoki mosi azako ya koso mama papa Victor pona okene oteka. Lotiliki kuna na ngambu kuna ezala kalongo kutute. Mais si que ce qui biso to yebisi bango ke tala likambo o ezaboye yo le bien ezabongo te. Ezabongo te parce que ngai faut na trouver compte nanga. Mais yo tango yo ko trouver compte na biso compte na biso nini. Spectateur mutuna mukuse penza et ya nope mukuse lelo to ebite ba point de vue na yo makambo mingi lo population banda ko ndimela yo mais position aux yeux ezo bangi sauter aux alaraka la considération esa position à sikate et autant depuis 2011 position ba écrit en nyoso na beteka c'était pour tout dégager consensus électoral améliorer. Pour améliorer le processus électoral, il faut qu'on dégage un consensus, dégager consensus électoral. Consensus, il y a beaucoup de tannis. Il y a beaucoup de tannis, on a tout souci, la bisognos, na baningo boboyi dialogue, na boyi baningo dialogue, il faut tout ça la maponamio est apaisé. Et puis ça va na mboka kimia na kofana ndenge. Pardon, nana baxelo au moment Solange. Est-ce que les bisonniers tous ont tous baillé, tous lembi, ba nomaka ba bourgmestre, ba gouverneur, ba to boyi, to lingi bisope, to ponaka, ba to bayi ba élection yoka. Ba ça élection biso moko to pona, ba to o biso to sepel, biso to soutenaki calendrier wana. Biso pona biso société civile, il fallait l'élection salama. Et salama parce que to lingi so ba nomaka ba tuté. Mais ba contrainte o ezaki na kati ya calendrier wana 23 gouvernement a respecté communauté internationale M23 M23 mais une coïncidence M23 contraintes na lobby 23 contraintes na kati ya calendrier global si la communauté internationale a respecté gouvernement a respecté na epelo côté. Donc, si na nyoso wana biso place na biso population eza wapi. Ozomona tina e biso tozo baba fanda ba solo la, po tozo linga mobulu lobité. To salango anamo ndenge bosengi. Toyokani mama Kalanga Kati, toyokani papa Jérôme Mbosso, toyokani elongo na Solange P Eliezer na lingi koloba. To komi na suka émission ya biso na koleki ate masolo maito solo le kati ya bandeko baba le pebiso bolandi na mituna pe biyano bya bango moko na moko abenda oiko kinaye na kuliki ate mbala sima to kuluka su to zwa basusu ezala bango to pe basusu pote to solo na bango matali mboka ezali ya biso esengeli to solo la polele po maso mavanda malamu po ya lelo to sukwana botika na malamu.